Awa, na remercié Batebele Balandaki, ba vidéo te postaki. Le dernier en date, qui à Moïse. Mais ce n'est même pas encore fini. Je crois que la première qui pour la Fayoulou. Yango yo na lingina lo ba likola Fayoulou. Mais dans l'entretemps, na okaki excellence Kokonyangi azolo ba Félix. Azan expérience té a diriger ta kiosque té à unité. A ko diriger mbalamoko pays té. Ce n'est même pas ça qu'on veut entendre. Bino Bobo dirigeant et les résultats comment? On trouve que ce n'est pas le fait d'avoir dirigé plus longtemps qu'un de vos en qualité, un de vos mérités, non. Tout ça, na ba chef d'État belé, ba dirigeant par défi, bazaka kawana, mais autant bolate, mais bazaka kawana. Ce qui Félix a dirigé qui est auto entreprise de mon côté, au moins a dirigé na 4 ans de pèse. Botika tant oye a kozwa kiti, to ko sala ka ndenge to sala ce qui a dirigé mabe. Mais ce qui a ba Kokonyangi, pardon. Bo diriger habitat, mais résultat ya habitat ezawana. Alors Félix azo banga te gestion na bino. Maman, awa yo représenter population. Na lingi batu ba Fayoulou azana ni Martin. Kotanga classe atangaki. Azalaki pe travailleur na ba niveau moko likolo na ba Afrique yoyo. Mais botu na kapé bato. Osalaki me olongwe ndenge nini. Il fallait otikala. Cela veut dire ngai na kozwa conclusion na makambo nga na yebi ya Fayoulou. 1. Fayoulou azalaki pétrolier. Azalaki na station essence. Ekweya a gérer na façon tout ya ba classe yo sa tanga ekweya ya liboso mi balé Fayoulou azaki na alimentation e ba bengi kinu bouffe et se bouffer en moko ils a ressources. Fayoulou azana Faden House na ebiki eza ya ete za mwasi na ye ya zaka gérant mais lika eloko ya mwasi na yo eza pe ayo to ebiki so bakaboni mwasi ko zo eloko na ye a gérer yango bakangaka yango pona nyongo ya fisc. C'est-à-dire déjà dans 3 étapes, on voit déjà que Fayoulou est un mauvais gestionnaire. Ici quand nous sommes Simba et échoué. Et si des yango moko parti politique à ça là, député moko. Cela veut dire qu'il ne peut pas bien gérer la République. Pona mike oya gérer ba résultat yango wana. Alors ici na lingi na lobaboye. Fayoulou abetaka baku et pas bato bandi le lote. Abetaku tango s'associaki na MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Ba sala confiance. Ba s'associer ba travailler. Moment ya élection muto azalaki na succès belezaki Adam Bombole. Moi na Équateur kuna. Fayoulou asala virunga. Ake ko voter mpangi na ye André Kimbuta. Tango a voté ye Adam wala lela ki makasi. Mutu toza ko solo na bien espoir rebelle tala abeti nga ku. Donc ko beta ku ya Fayoulou le bandi le loté. To kende bo mona. Tango siko ba travailler ndenge wana ye akomaki député provincial Fayoulou. Asali tout kaka na manœuvre na akomi chargé ya Ecofin. Alors, la carte économie et finance, il y a comme dirigeant parce que Azaki Kolukaka Basibisika wana parce que ça commerçant. Abandi ko sala musala, lokola zaka mauvais gestionnaire, makamone ko yaki lisusu malgré azalaki député, ndake ndeko zo nyongo et pas ya Fidel Babala, il y a $40,000. Zongisa yo, bakomo sala pression, ake kolanda André Kimbuta adefa mbongo. André Kimbuta bozana ba vidéo mususu tokoluka tokotinde la bino André Kimbuta azolo ba emoko azu mbongo ya mombongo ya mwasi na ye mama Yvette azaki na restaurant isika tembe ya sika ezali a déficit Fayoulou pona kozongisa mbongo ekomi mindondo mauvais payeur aboyi kozongisa. Bon, Kimbuta lobi mbolo la peto salaki na ekop to pesa ki mwanda mwa corruption abeti match ngana komi gouverneur na zipa mama Yvette kilembisa nanu akozongisa jour moko ba eko zwa cop
ya ville ya Kinshasa. Italie andimi que akoko financer ville ya Kinshasa et comme bien na programme na bango. Fayulu aza ko yebisa bato nyonso ke eza mayele na ngande eza ko tambwisa ville ya Kinshasa. Ba voyager ba komi na poto. Kopo wane bandi ko simba ba komo ozela ba pesa bango mbongo ba ya ko bongisa ville ya Kinshasa. Na Bruxelles Fayulu akimi Kimbuta. Azongi mbangu na Kinshasa. Mbala moko ache motion de défiance po balongola Kimbuta ya comme gouverneur. Ko beta ya pu ya Fayulu za kala. Kimbuta lokola za motomoko atimba, hein? Kimbuta timba fort, vous comprenez? Bana kin, magambo boefuka Kimbuta nga moko na zala. Aye rozonga calcul a Fayulu kufi. Et c'est quand on a indela qui est mabe. Fayulu a commis sur la crise. Tant on continue la crise, ba bengani côté oyo ezalaki ya pouvoir, et c'est ça qu'on lia pembeni ya Kimbuta. A qu'est-ce côté opposition a commis moninga, il y a UDPS. Asa kokumisa Félix Etienne Tshisekedi. Etienne azu bango nyonso Fayulu ba voter ye pona Etienne Tshisekedi pona UDPS na 2011. Fayulu sikoyo ba voter Tshisekedi alobi lokola ba yibi biso victoire bokota na assemblée te. Fayulu a répondre Tshisekedi. Pour mon déjà mbongo ya assemblée alobi nga na kotika te nga na ko continuer base na nga esengi na continuer. Est-ce que possible mon a base à Fayulu? Fayulu a bêti le sous Tshisekedi coup a tikali l'assemblée. Tshisekedi le kola sana motema monene na 2016 a sangisi bango nyonso. Fayulu a bandi ko kende kuna. Mais c'est a sangi na ba programme na ye. A misali ami ya Félix Tshisekedi na kati ya Philadelphie est-ce que basa ko kende lo sambo sikamoko ala ki Tshisekedi kozala kaka candidat président na biso ba comme na Genval prochainement na kola ba vérité avec Genval mususu ya se ba lobby o voter pour na yo o voter pour na moninga tango Félix a voté pour na Fayulu Fayulu ya voté pour na yete c'est-à-dire abeta ba coup depuis kala et puis nazo yebisa bino so bo yebite mbemba za zo bate ayebi Fayulu eza nani yango na bozo na mbemba boyiko ya ko salela campagne po ayebi Fayulu azanani ba utiliser ye kaka balobi lokola betaka batu baku abetela biso baku sima biso Jean-Pierre na Katumbi to kotika la to sala affaire na biso moko. Et donc Fayulu ko sala eloko na ye wana asali yango na kimpangi trop mais bato bandundu ya malamu bazali mais ye je na ye zala kaka ya tribu abeta batu kaka na tribu abeti Félix kaka po na tribu or ba condition o ezalaki ya Genval plutôt ya Genève Fayulu azaki na critère moko te azala candidat commun abeti ku metala ndenge machine esalaka na minute to loba na équipe ya campagne ya Fayulu batu na ye moko décidé ata moko te azali asi abeti ku secrétaire général na ye a parti le professeur Kitoko abeti ye ku atiki na Kinshasa ya kimi ake ko tourner kuna parce que amoni mbongo balobaki to ko sala campagne à l'américaine donc na minute wana ndenge baza ko sala tour na bazaiba asa ayebi déjà que quelque part tipo ko beta ngaku parce que ya beta ka ku et c'est comme mbongo ezali ya ko beta ku na minute oyo tozana mawa ya ko faire se constater bino que tala za ko sala campagne wapi muzito wapi matungulu bon matungulu ata yete tangu suba chaka ngona biloko kolia ekei alors wapi mbemba wapi batu nyonso balaka kiye ke bakotia ye poa au moins félicitations na Vital Kamerhe azaye moko ofure moulin na pembeni ya candidat ya pona ki président Félix Etienne Tshisekedi bolingena ebisa bino meloko moko boy bo féliciter IDPS bo betela Kamerhe maboko po ndenge ba betaki Félix ku na Genève Félix akufaki IDPS linga ki e panzana mais une fois à sadelo kwa monene Kamerhe a bikisi république s'il vous plaît pour makambo linga ki linga ki zala mabe yenda bikisi bo betele maboko ngape na bosani mabe na ye nyonso ya kala. D'ailleurs Kamerhe c'était le seul président de l'Assemblée nationale où a dirigé correctement sans buzoba boyoki likambo Fayulu makambo ya danger o na sukisi na ye za oyo asa ko yebisa bato bokende na papier na vote
bokomi kombo botie kuna yo boyi machine à voter bisaka ba to voter te oboyi machine otokende ko voter tala ndenge ya zalaka azo meka esika nini ko pesa soki balandie lilo ata na FCC ba pesier 1 million boyi akokima ata Félix so alandie bazaki na mbongo ba pesier akokima Fayulu côté mbongo a commerçant sakanaka te akobwakisa yo melelo oyo tala danger zanini ba militant nyonso baza kolanda discours ya Fayulu aza koyebisa bango bokende na papier bokoma ba papier on ba kobwaka ngo pembeni ba ko compter yango te c'est que ye moko Fayulu aza posta te ba voter ye po papier on tango ba kobwaka azana voix nini azana voix te donc azo sala musala yake opposition ba voix est diminuée alors bon lukaza na côté nini bye bye.